Breaking news. Basangwa Congo. Et pas Nabinobo Messeni. Ils allaient dossier à Proverbe 30-30. Le passé de la diaspora. Ouais, la Rabino ba nouvelle ya Congo. Awa bien ango et ali ba révélation, information, ba recherche, ba contact au Isoé la biso. Alors, le 19 décembre 2016, ba drapeau nyonso tout na l'ambassade à Congo, il faut changer. Vrai drapeau à Congo yango. Ils ont un drapeau à Palouté. Ils ont un drapeau Congo à l'indépendance yango. Drapeau bino bosale la ils ont un drapeau ya occupation rwandaise. Congolais nyonso a luka drapeau oyo yango yo le 19 tokokende na ambassade nyonso tu ya Congo kotia yango pona kosila na occupation. Vrai drapeau ya Congo yango yo. Ezala jamais drapeau à Palou. Palou bazali ba lumumbiste te. Ceux qui bazali ba lumumbiste ba ko trahir mboka te na kokende ko soutenir Kabila na occupation rwandaise. Et tant que tu Zwamboka, batu tout ya Palou, bandana gizenga ti na wisie, tu resambisa bango pour baza ba tête. Donc, les alliés basangwa Congo et Panabino, donc relativement drapeau ya Congo, parce que vrai drapeau ya Congo, n'est yango. Relativement vraiment drapeau ya Congo yango, le 19 oyo, mutuna mutaza la nango déjà tolongola, drapeau occupation. Alors, Basangwa Congo, Batebele Bakomeli Ngai, félicitations, proverbe, kaka yondo expliquer langage, oyo, il y a diplomatie. Langage, il y a diplomatie. Na tango, tout ça, na tango, il y a diplomatie. Dialogue, oyo, langage, oyo, diplomate, balobaka. Langage, oyo, bato, na politique, balobaka. Et comme si mingi que maman, sœur Nabiso Justine Kassavubu a condamné interview il y a Eduardo, et pourtant Eduardo doit avoir son message diplomatique. C'est-à-dire qu'il a condamné le gouvernement, n'est pas organisé l'élection. Alors, poto Kanisa Soussou, papa, il y a un déconnaissance moi aussi Justine, avec le président Malamu, avec le président Moko Kitoko. Oyo azaki koyibate mais azaki koloba la sangoto okenam. Le gouvernement a créé pour tenter de lutter contre le chômage. Mais le chômage n'est que la conséquence du chaos. Il cessera avec lui. C'est ce qu'on tente d'expliquer au peuple qui s'énerve. Alors il faut trouver un responsable, c'est fait. Pour tout le monde, c'est l'ONU. Écoutez M. Kasavubu, président de la République. Nous n'attaquons pas l'ONU en soi parce que si vraiment il voulait être respecté comme l'ONU, il aurait pu suivre la ligne de conduite de l'ONU. Du moment qu'il ne suit plus la ligne de conduite de l'ONU, en ces principes, nous les considérons plus comme l'ONU. Nous voyons seulement qu'une puissance étrangère est venue chez nous pour nous attaquer. Alors là, nous répondrons par la force. Rien à faire. Est-ce que vous croyez que l'émotion qui s'est emparée à l'extérieur, disons, de l'opinion publique à la mort de M. Lumumba a été déplacée? Complètement déplacée. La preuve en est qu'il y a eu des agitations en France, à l'intérieur, partout un peu dans le monde, n'est-ce pas? Ceux qui se sont intéressés, n'est-ce pas, à la question, mais à l'intérieur du Congo, heureusement, rien à ce sujet. Heureusement, rien. C'est la preuve que c'est l'influence extérieure qui fait du tort au Congo et non pas le Congo. On l'avait constaté. Merci, c'est l'influence extérieure qui fait du tort au Congo et l'ONU depuis na époque où Kassavubu a fait le discours na zaina na botamité mingi pe na kati na biso bazaina ba botamité ezali bané o Lumumba uti okufa na 61 ONU ezalaki lokola puissance extérieure oyo koniata biso ti lelo bazo continuer pour se comporter bon.
Vital Kamerhe bakomi kobenga le clown national. Donc ceux qui clown national, ce n'est pas n'importe qui, c'est monsieur Vitalo Kamerhe. Oyo en tout cas sida et ses côtiers dans autres mingi na batunyo surtout ya parti na epo basi wana mingi affecté bango alingo kufa yemo côté azo panza sida mabe pe lisusu kuna ba baluki lié na masolozo de kanamboka. Alors dans ma kamozo de kanamboka o organisation ya o ba obimisa soki gouvernement ya union nationale tonini o kutu kimbuta aboyi marche Kimbuta azana droit moko ya kuboya marche te da epe mutu moko te akosenge permission constitution ezo senga kaka ba informer et il a été informé les 5 meetings yali les 19 carton jaune ezali. Les Tutsis sont des peuples maudits, ils finiront tôt ou tard à payer leurs crimes en RDC. Alors, on a fait conseil na Breaking News, ils ont Congo, na Sentinel TV, puis na Soft 15, Oyo, et chaque jour na Canada, ba illettré, ba to apusu, ba to nyon surtout Oyo, ba za tinate, ba chauffeur à taxi netia Dar es Salaam, ba comment qu'on rêve que le la Kabila comme président, bango tout ba cause président. En tout cas, ba na Congo, ba télémi ba bi prochain président à Congo, il faut à la Congolais à 100%. Il faut azala atanga, il faut azala azala mbongo, il faut azala maele, il faut yebisa biso avant comme président asasalani. Donc pour la moine na bata pusu, na ba pêcheur, na ba ex-pêcheur, na ba ex-piroguier, bango tout bazoli ba comme ko lula poste ya kozala président. En tout cas désolé, plus jamais d'étrangers au Congo. Non à une première dame rwandaise chez nous. Quand on n'a plus jamais d'étrangers au Congo, plus jamais d'étrangers comme président au Congo. Les étrangers sont les bienvenus, nous cohabitons toujours avec les étrangers, ceux qui respectent notre constitution et notre culture. Alors, l'ingel biso boule likopa, milatre, lobi non, tout le monde ba maïle mingité, bango lokwa baza mindele, bana mindele. Bangonde ba diriger mboka. Donc ils sont toyé ba sikoyo. Gouvernement moko zoni go sala maleba obena kabila, ba milatre na milatre bazwa ba faire. Donc OK ba na mo to telenango. Na RDC quand le parlement de l'occupation qui est corrompu et n'arrive pas à arrêter Kabila pour haute trahison parce que le monsieur a infiltré les mercenaires et les armées étrangères au pays. Alors, pour piller et massacrer les Congolais, alors le Parlement debout s'est fait sa propre loi. Namboka la Parlement et occupation, où ils sont dirigés par Jeannette Kabila Naminako. Bazo koka kokanga Kabila te pour sali haute trahison, il y a beaucoup de étrangers, il y a côté Kamabele na biso ko kaba bankita na biso. Alors, Parlement debout, bango bazo sala loi na bango. Alors, en tout cas, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Kabila, Kamerhe, Ruberwa, Kagame et Museveni sont l'un d'entre eux. Toboya qui peut perdre Nabokozi, Tolinate peut perdre Moussoussou Aya pour remplacer Mouto Torobe dans le pouvoir. Donc le 5 novembre, Nakin, ils ont un meeting à Londres, Torozala Ebele, Kokende, Kotika, Nalilita, Mwasi Akulutu Napso, JP Mongo, P. Berville, Mwana Yasser Napso, Mami, Oyo, Binonos Boyebi, Mami, Oyo, Aperdaki, Mwana Nae, Obabomaki, Tata Mwasi na Mwana, Mokoromoko, dans le 5 novembre, Bissos Tokuta na Londres, communauté Boya Ebele, pour rendre famille Oyo hommage. Félicitations à Facebook pour ma photo, tout bazo partager et zo l'accès niveau bazo telengana. On a osé melango na sima pour na aussi sa breaking news na so. Basangwa Congo na mboka na biso tozali bon na Sentinel TV. Touti ko lobake Congo eza mboka na biso. Congo eza héritage na biso esengeli biso moko ba congolais to bundela Congo eza na mopaya moko te akolinga Congo koleka biso na laki drapeau ya Congo yango drapeau ya Congo ezalaka na ba
7 étoiles. Drapeau à Congo, ezalité au Bomona na Kinshasa wana. Drapeau wana eza drapeau occupation. Bo banda déjà pour se procurer ba drapeau oyo. O palo alo bageza bango meza palute ezali drapeau ya Congo. Vrai drapeau à Congo yango wana. Yango mo na lataki yango boye. Po ezali drapeau ya mboka na biso. Na ko ko lata yango pe boye. Po ezali drapeau ya mboka na biso. Alors, Basangwa Congo. Basangwa Congo. Basangwa Congo, ndenge tolobaki, tozali bongo André qui a breaking news. Et c'est quand bozolanda biso Basangwa Congo. Zamaleka kobatela moko na moko. Kabila ba Congolais baza na raison ya kobenga na ye. Pe bazo benga ye 207 le col l'esprit des morts pour naza sur Kabila akokufa avant le 30 novembre. C'est-à-dire ndenge makambo ezokende, ndenge esprit de mort ezomemaye, soki Kabila avant le 30 novembre a démissionné te to akimite, namoni tokoloko tebembe na ye. Museveni na Kagame ba lâché Kabila po aza vrai incompétence oba abombi mbongo ya ba élection et RVC mwana Lumumba bimisi yango tala Corneille Nanga oyo azali fruit ya église de réveil. Donc tolo banangongo oyo église de réveil bakankenza batwana tu ba le cop moko munene ya kobomisa ba congolais po ba mbali mbongo. Corneille Nanga na compte na ye bakuti 56 millions de dollars. Oyo ezalaki mbongo organiser l'élection mais yé mutu moko ale baso kabola na bakankenza na batwana nyonso tu église de réveil boyebi bango. Yango na lettre so libéré mboka bato tout oyo ya église de réveil bakankenza ba Sonika Futa, ba Kutino, ba Olangi, ba Dayo, ba tuana nyonso tu wana tu ba kotika la kotea ka lisusu te ifu ba ke na boloko parce que bato bazo kufa, bato bazo nyoka me bango ba kotisi Corneille Nanga oyo azali chrétien, pe azali mutu église de réveil abombi 56 millions na compte oyo bazo kabonana ba kankenza po kankenza mutu apistonaye. Alors Congo eza ya nzambe bato ba mingi balobaka biso tovani na poto tozolia tozomela tobimaka libanda tozobina tout et tout tozotindika bato na Kinshasa babima libanda. Alors kozanga koyeba ezaka liwa ya ndambu te meza liwa mobimba. Mais sikoyo soki biso nyonso tokiti na Kinshasa po ekisala la révolution banani bakokotisa ba lettre awa na ONU na Union européenne na parlement anglais na ba sénateur américain pe banani le 19 décembre bakokanga ba ambassade pour na kotia ba drapeau au ya Congo. C'est-à-dire na Afrique du Sud, na Brazzaville, na partout na diaspora, na Nigeria, na Maroc, na Paris, Bruxelles, Angleterre, partout le 19 to kanga ba ambassade to changer drapeau ya Congo où ils en a 7 étoiles. Alors si quand on tourne la question ngwanda na ba kolite na ye o ba critika qui démarche et rassemblement ndenge ba bimisa ki ba le 19 na le 20 septembre. Or opération wana nde mokili mobimba essence Kabila pe RVC pe eboye. Alors ngwanda ba telemela ki mouvement o. Donc tu peux comprendre que vieille bou a sali 10 ans ya distraction pe ko kabola combat na tribalisme ba futaki mbongo Vital Kamerhe azo kabola opposition na Kinshasa Ngwanda azo kabola ba combattant na poto ko tia tribalisme pote bangala na ba luba ba yokana te eme ma tribalisme heureusement bana poto bana mayele to sangana to yebi lelo o to tie bango libanda. Alors soki Ngwanda après libération ngonga ngwango ngai qualité na zo yibisa Ngwanda ngonga ngo asenga pardon atubela masumu na ye ponga ama qualité de pasteur de la diaspora na pekisi Ngwanda alobela su Congo te so osala ba vidéo na ye alobela biso masolo mboka na bango ya Togo na RCA parce que Ngwanda bokomona ke na mbanda ka somba lupango te so azali mu Équateur fois ndako na Équateur mazana ndako na Kinshasa azape na ndako na Bangui na Lomé a expliqué biso pourquoi na mbanda ka azana ndako te l'Équateur mbana ndako te mais na ndako na Kinshasa
aza ndako na Lomé na Bangui. Alors tozoyebisa bato bakomprenaka langage diplomatique. Langage diplomatique, c'est-à-dire absence ya Museveni na Kagame na Luanda, eza message fort. Kabila alali aza virus oyo et créer crise et sengeli to barré na système na ye mobimba solution na problème à Congo ya ngwana. Na parlement kuna ya Kinshasa, félicitations na monsieur Lusenga a dénoncé baje ya Kabila na ya kokoti saka ba Rwandais na kati armée po baya ko boma ko pied na est. Pour na RDC armée ezalaka te kaka ba mercenaires pe ba criminels ba soldats congolais mingi basili ko boma bango yango to lancer appel oyo na ba soldats congolais batikali ba l'acception ke ba mibali poti siko tozo nimate ke ba mibali na Didier Etumba oyo aza un vrai civil ngonga oyo ya ko l'acception ko za mobali yango. Comment ba Rwandais oyo bazwa formation tel ko la bino ba kotisi esprit ba bomi ba soldat Mobutu a forma ba kangi bino bazo bomaka bino et pourtant boza ba soldat. Alors bo l'acception que boza ba soldat solo bo l'acception que boza ba civilité na ngongo boko sala quelque chose parce que ba Rwandais ba lalité bazo sala ndenge nini ba ko sala coup d'état pour ba récupérer mboka oyo ezokima bango na maboko. Mais soki tozala ba soldat kitoko et kozala malamu ba kota na je ba lela bango avance ndenge général Mayele azwaki courage ya konebisa Mobutu ke il faut bima na mboka na koki kisusu ko supporter yote na koki kisusu ko tia sécurité pour na yote. Général Mayele un vrai tigre azwaki courage ake komona Mobutu ayebise ke na kokoka lisusu ko protéger yote il faut tambola. Alors eza mawa mingi tozolela ba soldat na biso bozalaka makasi ya kokanga ba civil mais bolakisa biso ke baba mobali ezokamwisa biso ke na Kitona na Kankokolo na wa bazokota na Kanseta bazobotola bino ba arme na ba Rwandais oyo baza formé lokola bino te et puis réaction eza te. Alors Zach le Babazoba asali commentaire na ye na YouTube nanga donc alakisi biso ke atiaki zime le futine koti pona kobomba matutu. Et c'est possible au mona Zach la lati bilo no surtout na mokili mbala mona ekoti na linete zaki pona kobomba matutu. Félicitations na bana Paris na hommage monene bosaleli Nodi Mataba tolanda conseil ya maître Pai o tobengi mangwa ndenge wana botikaka kobunda na banganda taba tolinga na toza bomoko. Donc breaking news à lelo to ngai kolobake na Congo dialogue oyo esalamaki na Congo na Kanchiachi pe kende kosuka na réunion na Angola et kotia susu pitopali esali te Museveni na Kagame bazui grand pression ya ba américain na ba anglais ba tiaki makolote c'est-à-dire batiki Kabila yemoko. Kabila azali yemoko. Congolais ngonga o Kabila tiki atikali yemoko. Union européenne ezozela biso to telema to désobéir autorité nous surtout à la Kinshasa to zwa ba drapeau oyo ya Congo vrai drapeau ya Congo yangoyo le 19 décembre to changer na ambassade nyonso pe na Congo to benga na Kabila na ba Rwandais na ngonga oyo to lancer appel na mutu nyonso to ayebi aza Rwandais oyo akota na Congo illégalement soka lingia kalinga mate soka lingie sukile mabete soka lingia suka lokola mwana mpuku kotele te bakalinga yeba sopele mafuta moto na lidusu akokota ngonga ngoyo bo kite Congo bozonga na mboka na bino eloko nyonso to ezaka ne bandeli ezaka pe na suka musala na bino bako sala ba aventure bako sala ekomi na suka ekomi ngongo nzamba zo libérer Congo. Alors to sengi na ba mama nyonso bandeko nyonso ya poto le 19 toke na ambassade tokanga ba ambassade pe to tambola na drapeau ya Congo ezaka na 7 étoiles yango na lobaki palu asale les drapeau a palu te mais les drapeau a Congo bana nyonso to ya Congo ngonga ngoyo pito pale koti Museveni na Kagame ndenge ba mona na kite na Luanda kuna eza ya kobeba wenge panzani ngonga ngoyo to profiter to boto la mboka ba parlementaire boko sauver souvi na bino na ngongoyo
bokoki kokanga Kabila mpona haute trahison. Ba soldat na biso boza kuna Didier Tumba soko za mwasi to za mobali okoki kobima pe LCC ya Égypte obotoli pouvoir okangi ba Rwandais pour maîtriser masolo. Okoki bima général Mayele ndenga kende ko yebisa Mobutu na kokoka susu ko protéger au te fotambola. Soki bosali yango te et vous allez passer mikolokoya parce que les jours les plus longs il y a vie na bino ekobanda. Alors ezaki breaking news basangwa mboka na banda kuna bino basangwa Congo na banda kuna bino présenté animé par les messagers proverbes 30-30. Breaking news. Nabosani. Aussi cité. Félicitations na Facebook. Ba photo nyonso bozo partager. Ezo laksa niveau bozo telengana pour ton niveau ya possession na vie na bino. Bolingi pe ko changer ba église te bozo kelega na église abandoki. O bozo bazolo kabino chaque dimanche, c'est-à-dire pour na bino après photo après poto eza directement li felo esika bozika na moto. Na bondeli bino boyamba Yesu pe bobima na ba église ya bandoki. Bantior tout bakoma ba pasteur boyebi pona nini? Bantior presque tout bandoki ya kala bakoma ba pasteur baya pona obénir bino te me baya po ba bloquer ba vie na bino. Nakine société à Sikebimi des jeunes filles fashion pleureuses et qui accompagnent des familles éprouvées en pleurant avec eux. Kabila doit dégager talaba jeune fille à Kitoko entre 15 à 30 ans bazola tsabango fashion bakombolela la bibembe. Et pourtant tant que tozako kola soki kaka kari ebembele ki même bapine nango okoko nyatate. Tala Kabila niveau a komisi na ba jeune fille na biso bamsu bakomi bandumba bamsu ba danser bamsu bakomi ba pleureuse kokenolela ka bibembe bango ba yebite. Soki Angola na Brazzaville ba kotisi ba soda na Congo ndenge bino bozoloba ndenge sango zo panzana esengeli congolais to sala feti eza mokolo munene po ete elakisi ete armée moko te na monde ekoki kolonga un peuple oyo aza uni déterminé ya ko protéger article 64. Kabila atondisa ba armée étrangère na mboka toza na plus de 14 armées. Soki bomoni ke akeli susu kosenga ba soldat bauta na Brazza bauta na Angola baya eloko ekosala mate eza lokuta c'est que amoni elulu oyo ya le 19 na le 20 septembre ndenge yaki nande ba botola ba soldat manduki amoni ke Congolais za makasi koleka et doto sepela pour ba ko betama match c'est salami to na système ya fimbu. Breaking news.